La cargo bâti combien? 30 $. 30 $. Papa Victoire ezali, Nakimutu ezali, deuxième cas ezali, Abandal ezali, Pompage ezali, partout bala kotia yango na Kinshasa de pe. Alors que qui met dans la moto, secteur la moto, qui met dans la moto et pas tout va pas créer. Donc les gars on va couper. OK? OK, Toyoki. Mais plateau ensemble, bon, on m'a pas vendu des hommes pour on fait ce numéro de compte, ils sont montés pour ça, on a pas. On m'a pas besoin de ça. La transport. D'autres pas place qui passent on attend le $30. Taxateur, même pas taxateur, monsieur Soir. Surtout awa tolengaka te, awa tolengaka te.
Non. Yanga bato ke nawe za. Akainga na zaka na telemi na mama. Telemi kwa ndara. Mama bimaya kangi. Mwana se wina yo bito kainga pona lipapa. Na bisheke na pota. Donc pour la maintenant souffrir na ba na futa na na pota na kola lipapa te. Kola te. Son Excellence, c'est qu'il y a un problème. Il faut d'abord apprendre d'abord à tous ces conducteurs d'abord. Il y a ce qu'on appelle la contravention. La contravention n'exclut pas, parce que est-ce qu'il a dit que nous sommes des régulateurs, quand il y a quelqu'un, il a mal stationné. On est censé de l'interpeller aussi par rapport aussi à la norme, puisque oui, il y a une contravention. Mais maintenant, il y a un mal, puisque eux, d'abord, d'après leur façon, ils ne veulent pas que non, un agent puisse l'interpeller. Nous, on est des régulateurs, quand on constate qu'il y a un mauvais stationnement et une mauvaise fausse manœuvre pour non-respect des distances. Ce sont des contraventions. Mais est-ce qu'on n'est pas censé déposer les actes par rapport à nos prérogatives? Maintenant, c'est ça le mal chez eux, c'est comme ça. Puisque eux, ils ne veulent pas que non, ils ne veulent pas voir un policier interpeller un agent. Papa, il y a 8 enfants. Moi, je suis à Liboso, à la 5e commerciale. Je suis ici dans le salon de Ibarate. Je suis à moto. Série, il y a papa qui mouta. On a appelé ça la financement, il y a assurance. $120. Si l'élo, là, on a précisé à ta plaque. Babi, on plaque ici. Mais si on a moko ya victoire awa mais lelo pas on mona na plaque bozo so bandini nyonso kolo bandini mpona eza sengo mingi parce que tosunga bana biso mpe biso moko mais kokanga oyo bango bakangi comme lokola tikaka seri kokanga oyo bango bakokanga comme lokola tikaka seri vraiment kuna latisi kasi mo capitaine ya roulage mais naa na pote mpona asa mosala abilanga ke na toke na bio tia memika na bio po ke aluyangaka mbongo mais na cause ya ministre asa libéranga na sepeli makasi na ye sengo mingi na nzambe apambola ye Capitaine Mosoro la capitaine ya victoire. Yene mutata la victoire. Toye bagate ngai yango. Sala lo ni au précision mona ngai. Ngai non somba plaque. Non somba plaque. Ni na ngai yango. Kasama yango te na kopera kenda. Abi takasani na ngai. Mais toye bagate finalement ezaka. Pesa mutata muto de la police. Parce que tout ça na commandé ici. Na pourquoi papa salata moi sexisme kosa surprise. Na pourquoi bakanga ba muto en désordre na arena nga mususu na telema are mususu ezalaka te arena nga ezalaka awa Ale Lewis alobi alingi amona 3 pine na victoire te atokanga moto moko eza kuna
azokanga biso moto kaka ba 20h 21h na partout azokanga biso moto. Je suis allé là-bas, j'ai donné 35 000 par moto pour récupérer 35 000. Il est venu là-bas. Oui, je peux parler, je suis libre. Je peux parler. Excellence, deuxième chose, nous avons un problème de ce parking. Nous avons une difficulté dans la ASECO, na biso ba motocycliste. Concernant la situation na biso ya Marai. Marai oyo bato ya ASECO bazwaka biso ba motocycliste bénéficiera eloko moko. Alors, nous allons récupérer. Bon, en fait, il y a un problème, il y a le président la bango ya Zahara. À s'imposer que non, il y a parking na bango. Donc, il y a m'appeler la bango, donc il faut appeler ça Marayuana et que nous avons assez court. Où est le CD? Appelez-moi le CD. Taxateur. Mampouya. Mampouya. C'est comme... Ils ne sont pas venus. CD. Non, non. Qui est le CD? Ici, c'est Islam. Ici, c'est Islam. Sommet yango wapi? Zoka numéro ya ba plaque ya ba dino ba. bandeko na biso bamontage toso baplaque d'immatriculation po mosusu bokozala bokanisa eza message ya mwasi na nga te eza message ya mboka balobi montage nyonso toso baplaque d'immatriculation soki yo bandeko na ngai pourquoi bokoyokisa biso soni boye ngai mpe wewa lokola bino bato ya 3 pine tala ndenge minisa aleki epai na bango alobi te toso kaka na plaque mais pourquoi biso ebele boye plaque ata moko ya kosomba awa tozobeta mbela awa na janvier bazobanda kokanga mpona 5 janvier tomilengela papa ozaki olobani tolingaki toyokana otiela biso motu tobanda ofuta sur a compte
naza na $20 napesi akomi kombo na ngai toboyi mbongo ya leta eke na maboko ya bato eke na mboka moto wa mwana azalaki maladi na butu ere kofuna ngo na base moto ya kimia ye balakisi adresse na nsima ya nini oyo adresse esika okei kaka message bapesi yango epa bakonzi ya mboka balobi moto nyonso ezala na plaque papa eloko ngai naloba yango bien tosomba plaque tosomba plaque tokoboya te ntango opesi biso ju tosomba plaque tokosomba mais tozomona na nzela oyo jour jour bayakanga biso kaka surtout na saa soni moto abitabe awa tozoleka te c'est fraction fait où je peux to respecter oui to respecter mais bazo kokanga biso tozomona des autres ezokota makasi bolobi tosomba kitasi tozosomba kitasi chaque jour bapese na babiro de bagent de transport soko koti boye baza boye baza na se boye kota nini kimbangu baza ebele bagent de transport soko kiti boye bana boye te jaune mata baza foka somiso mikanda na makasi boyaki te tosomba mikanda wana bazo bije biso fo tosomba kaka bakangi fo pesa $10 osomba mikanda wana c'est pas bien tosomona mboka sokota des autres makasi baza wana ebele bazoderange biso baja de transport soko osala tembe mpona tata otinda ta balati te makambo omona atala ndeosa plaque toke na yo omona makambo wana papa derange mpe eza makasi tozotambola bete pesa okanga ozoseko sa 50 000 nane ekendaka wapi bapoche ya bango mais biso doluka bana tolesa bana moi sensaction kitasi na ngai mais ya beaucoup de dérangement ya makasi na moko c'est pas bien tata omona bafoto olobaka ezopesa ordre ça oui biloko na zalo mposa na ye biso na yango wana biloko ozobimisa c'est bien donc sokomba tokoma leo basomba depine basomba mikanda kote na nga correct kokokuta koto ata koko ezangi plaque nga moko nde mutu nakenda na 3 pine nga moko chef atati video sur l'antenne qu'est-ce que ça mosusu azaki awa bazaki misato awa masa chef d'antenne Honoré. Non. celui-ci était Et lui, il fait également des autres émissions comme ça. Il est autorisé à le faire. Qui a pris l'argent, c'est mon... Vous voyez, téléphone, prendre l'argent pour les verser à la Et il travaille sur base de quel document? S'il vous plaît, Excellence. Elle ne travaille pas ici. Monsieur, ok. matata ya matata Attendez. Président. À travers leur hiérarchie, ils ont demandé qu'on ait la troisième routière des taxis bus. Moi, je pense que ce sera de beaucoup de motos.
parce que tous ce sont des conducteurs qui se mettent à la police locale. Parce que dès qu'il arrive au je vais demander à l'autorité ce qu'on a fait pour le conducteur des taxis, on les fasse également pour les conducteurs.